Et là, on a le président de la République, atteint le pouvoir à chef, le président sortant a promulgué une loi, et puis loi n'est en quatre exercice, et puis chef n'a chef pas si la côté retrouvé. Les autres ont un gouvernement bimi, mais na kata Kinshasa, et dans un mon côté abimi na kata Kinshasa. Puisque banan bakolo Kinshasa, biso toza ba uta, mais bakolo Kinshasa bango moko ba tikel ko ta place mon côté. Ah on a kata Congo na kata gouvernement. Et zali ba umbe zali ba teke, oyo bazali ba kolo Kinshasa. Oh biso te ko coûte place d'institution zali. Ba tikel ko pouvoir te. Et logo o ezali koleka ezali nini na kata gouvernement ceux qui lelo ba bimisi gouvernement basili kota ba chef te ezali par rapport ya bango moko ya bato bazoko kenna makamba ba Kristo o bazangi koyeba ki les vraies valeurs to les vraies valeurs ya ba chef mais na kobima na kata pouvoir to moni ke biso ba chef to zate bazi mutu mususu ba te na kati wana o yazali aucun chef nde akomi na kata gouvernement yango moni biso ba chef lelo to beti sete to eko telema pe koloba est-ce que chef wana oyo baté abanda ko kamba ba chef azali na kindoki azali na butu est-ce que ko kamba ba chef nyonso ya 26 provinces nde yango ezali pasi mona mboka nde ezali pasi oyo ke biso toza komona lelo to mona ki yepe muto batiri biso to kenda ki pe to solaki na ye to talisa ki pe makambo nyonso pour que ba mona te ke biso nde ba chef tozo ko telemisa gouvernement biso nde ba chef tozo ko telemisa processus ya progressivement mais ezali malamu te c'est là ki biso pasi pe ezali pasi kolela na biso ezali nini na kata Kinshasa pouvoir ce qui est le président de la République azali président c'est par rapport il y a pouvoir au ya bokoko au ya pesa melier na kata président sortant ce qui a reconnaître qui a fait ça qui même loi n'est qui promulguée mais jusqu'à ce temps loi n'est na kata exercice par rapport il y a bateau baso contouré ba chef puisque pouvoir il y a chef ezali pouvoir au pesa meli na batute ou quoi ba politicien ce sont eux au baso ya ko bebe sa pouvoir et ko beta bayo bazo sa ba jeune ngo bazo kenango nini ko beta puisque ezali pouvoir bokoko mutateki mabele oya ye bakoko ne batikelaki ezali problème te puisque ezali mabele na ye mais makambo bazoko lobake basomba ki ba chef o basala ki boye o ezala ki boye ba chef babali basi o basali boye non pouvoir de chef sengela za na basi c'est normal pour na mboka eriozo kende otambola ka bakoyamba bino bakoyamba chef bakoyamba ndengeni bato ba utaka ba voyage bayaka fois za na basi moi so ebo asala ka boye oya za pona boye c'est normal chef soit dans na 10 femmes ezeli lokote chef za na facilité ko bala 10 femmes c'est normal selon coutume les attaques que au chef soka ateki mabele na ye ezali mabele ba koko ya ye baleka ki batikela ki ye mabele wana ezali na bato bazali ko gouverner ango par rapport ya butu par rapport pe amo ezali ki koteka ma désordre te po mutu na mutu akoteka mabele o ya ye ezali désordre te biloko bazwa ko lobalelo oyo ezali ko bossa na pouvoir bokoko bato nyonso bozo ko landanga oyo ba ke bokoko ezeli loko akosakana nango. Allô wa santé eza misuma ah katelinga lingala pour la santé mwana mon fils pour ma santé misuma ah katelinga lingala bandeko misuma ezali kokatela motu lingala te oh ezali mitwe santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akokaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa swe na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya république démocratique du Congo soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa swe na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to kala mingi te na bamboka mosusu soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na baswe nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mpe kordia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka swe awa na mbongo bango bazali na misunga ta santé c'est ta vie. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Brass Car oyo bazali
na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Bote mama journaliste. Message on a yango kata mokola lelo ezali message ya pouvoir ya bokoko puisque lelo bokoko to pouvoir ya biso to zali nango batebele bakomi ko négliger yango ezali message ya mutu ya lelo nanga ko talisa les vraies valeurs ya chef les vraies valeurs ya pouvoir o ya bokoko de yango ezali message o lelo nanga ko pesa na monde ati ko baye ba chef wazali nani et puis baye ba les vraies valeurs ya pouvoir ya bokoko to zali nango. Chef coutumier d'abord azali mutu azali ko batela ba pate
azali mutu azoko batela ba brebis donc azali oyo azali ko batela ekolo mobimba avant lelo ke totanga makambo etali institution makambo etali constitution makambo tout mais chef ndazalaka liboso donc chef azali mutu oyo azoko batela bampate donc azali mutu azoko batela nation mobimba ndezali rôle ya chef azoko batela yango non plus kaka na moi azo batela yango na butu puisque azali moto baponaki na koutama na nzambe nde atiaki azala chef na kati ya tribu ya pouvoir oyo azali na yango ya mwa moke na koloba na tino etali chef yango wana mama journaliste. Oui, chef biloko mpenza tomonaki premier ministre Kamba na concertation na ye ayambaki bakonstitution ndenge na ndenge ayambaki mpe bino bachef coutumier ozalaki représente na sa majesté Fuma na bainvisi bakondamneki ye kasi na mokili ya sa majesté Fuma alobaki ete bosolaki makambo ebele na likambo etali mpe poste na bino na gouvernement Kamba surtout na ministère etali affaire coutumière kasi omoni bachef teke bozali néglige tope likambo ni ekomaki. Oui, tokoki kozala négligé te puisque muto ayebi valeur ya chef akotikala ko négliger chef te eloko oyo ezali koleka ezali nini na kati ya gouvernement soki lelo babimisi gouvernement basili kotia bachef te ezali par rapport ya bango moko ya bato bazokokende na makambo ya bakristo oyo bazangi koyebaki les vraies valeurs to les vraies valeurs ya bachef na kati ya gouvernement ilunga tosepeli d'abord un gouvernement ndenge bimi biso bachef toza vraiment na esengo puisque tozelaki gouvernement wana ebima lelo gouvernement bimi pe biso bachef tozwaki mpe ntan komona chef oyo azali premier ministre kopropose babiloko nyonso esemalaki mais nakobima na kati ya pouvoir tomoni ke biso bachef toza te bazwi mutu mosusu oyo batie na kati wana oyo azali aucun chef nde akomi na kati ya gouvernement yango moni biso bachef lelo tobeti sete toye kotelema mpe koloba est ce que chef wana oyo batie abanda kokamba bachef azali na kindoki azali na butu est ce que kokoka kokamba bachef nyonso ya 26 province nde yango ezali pasi mwana mboka nde ezali pasi oyo ke biso toza komona lelo tomonaki ye mpe moto batieli biso tokendaki mpe tosololaki na ye totalisaki mpe makambo nyonso mpo ke bamona te ke biso nde bachef toza kotelemisa gouvernement biso nde bachef toza kotelemisa processus ya progressiment mais ezali malamu te esalaki biso pasi mpe ezali pasi kolela na biso ezali nini na kati ya Kinshasa nde ezali place oyo ezali socle ya gouvernement et place oyo ezali na kati ya bainstitution nyonso mais lelo gouvernement ebimi mais na Kinshasa toza ata na chef mo toza ata na mokonzi moko te oyo asili kobima na kati ya Kinshasa nde yango ezali pasi lelo esengelaki na biso totelema tomeka mpe kotalisa bato les vraies valeurs ya chef et puis na nini esengeli basala mpona bachef et puis ndenge nini esengeli bayeba valeur ya biso bachef. Oui, chef coutumier, lelo okonza tokomona l'époque ya président Félix Antoine Tshisekedi c'est comme si bachef coutumier bazali bongo négligé mikolekaki tomonaki bachef Bernard Mapesa bamisusu mpe basangalaki mpona kosala déclaration mpona bakoloba ete esengeli président Félix areconnaître bino c'est comme si chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi azali mpenza komipesa na bachef coutumier te pourtant soki ozongi nsima na président sortant sénateur à vie Joseph Kabila Kabange ye mpenza mayele nde mpenza makasi apesaki na bino bafulu kasi eloko nikokoyeba na président Félix lokola mwa koyeba bino eza te na chef Félix eloko ezali koyeba biso komwa koyeba biso te mais esengeli ayeba mpo azo koreconnaître pouvoir soki lelo président de la république azali président c'est par rapport ya pouvoir oyo ya bokoko oyo epesameli ye na kati ya président sortant soki areconnaîtraki apesaki même loi wana ezalaki promulgué mais jusqu'à ce temps loi wana eza na kati ya exercice te par rapport ya bato bazokontoure bachef puisque pouvoir ya chef ezali pouvoir oyo epesami na bato te okoya bapoliticien ce sont te oyo bazoya kobebisa pouvoir wana eloko ngai na koloba na président de la république ata la pouvoir ya bachef lokola président sortant apromulgaki loi et puis loi wana eza na kati ya exercice et puis chef na chef asila kose retrouve lelo tomoni gouvernement bimi mais na kati ya Kinshasa eza na moto moko te abimi na kati ya Kinshasa puisque bananu bakolo Kinshasa biso toza bauta mais bakolo Kinshasa bango moko batikali kozwa ata place moko te awa na kati ya Congo na kati ya gouvernement ezali baumbu ezali bateke oyo bazali bakolo Kinshasa oyo biso te kokuta place d'institution ezali batikali kozwa pouvoir te pas reconnaître bango et puis chef ameka ko revoir nayebi ke chef ayebi bokoko puisque lelo kozala oyo azali ezali par rapport ya pouvoir ya bokoko soki le président sortant azimelaki puisque ayebaki korespecte bokoko mais azwaki pouvoir ya bokoko nyonso te
ba pouvoir bokoko ba pesa ki pousse ka yebaki ko reconnaître le pouvoir wana ngai loko na koyebisa na président a reconnaître le pouvoir wana bokoko atala bakolo Kinshasa pe atala pouvoir coutumier oyo et bakotambola pour que etambusa pe pouvoir na ye na ndenge sengeli ezali. Oui, nous avons un peu si mal, mais il va dire que nous aussi dans la présence de l'État et mais il va dire que le chef coutumier fou ya mboka pouvoir na bino ekitaka ati na ete kabila somaka bino yango bone komona chef coutumier akobala basi akoteka babele kitekateka mpona nini kabila somaka bino moye koloba nini loko eza te atikeli bino nyonso bosala boteka mabele bosala boye yango pouvoir na bino ekitaki yango tomoni chef de l'état pesa bino tesekeli azomeka mpe kokoinse bino yango lelo ngobila telemelaki bino mpona koteka mabele ekomi na mwa mpasi ndenge bone koteka kitekateka kokaba mabele mikabakaba lelo pouvoir na bino ekitaki epai ya kabila na bange okoloba nini na likambo eloko na koloba ezali nini chef de l'état azali muto oyo ayaki azalaki liboso ya bakumu ezalaki bakumu nde baintonizaki ye bapesaki ye pouvoir wana lelo chef de l'état to président de la république azali muto oyo esengeli atambola na kati ya mibeko azali na kati ya famille oyo ezali na kati ya mibeko na yango président sortant atielaki kopesa facilité te puisque ayebaki kaka koreconnaître les vraies valeurs ya bachef nde yango azongisaki makambo nyonso mpe ya bachef ezalaki te ke asalaki soki makambo moko boye akozwa bachef kosomba bachef apesi facilité non puisque mabele eza na bakolo nango mama eza na bato lelo bazowuta libanda baye koteka mabele epai non apesaki facilité wana asalaki loi apromilaki yango mais jusqu'à ce moment onga nazoloba eza na kati exercice te nde pasi nde yango eloko yango te tozotelemela parce que loi na mpe ezala na kati exercice nde koyeba les vrais valeurs ya chef aza na facilité akobala 10 femmes c'est normal selon coutume eza te ke chef soki ateki mabele na ye ezali mabele oyo bakoko ya ye balekaki batikelaki ye mabele wana ezali na bato oyo bazali kogouverne yango par rapport ya butu par rapport mpe ya moi ezalaki kotekama na désordre te mpo mutu na mutu akoteka mabele oyo ya ye ezali désordre te biloko oyo bazala koloba lelo oyo ezali kobosa na pouvoir bokoko bato nyonso bozwi kolanda nga oyebake bokoko eza eloko akosakana nango te ekobeta bayo bazosala bagene yango bazokenda yango nini ekobeta puisque ezali pouvoir bokoko mutu ateki mabele oyo aye bakoko ne batikelaki ezali problème te puisque ezali mabele na ye mais makambo bazokolobaki basombaki bachef oyo basalaki boye oyo ezalaki boye bachef babali basi oyo basali boye non pouvoir ya chef esengeli azala na basi c'est normal mpo na mboka eri ozokende otambolaka bakoyamba bino bakoyamba o chef akoyamba ndenge nini bato bautaka bavoyage bayaka fo azala na basi mwasi oyo boye asalaka boye oyo aza mpona boye c'est normal chef soki aza na 10 phase eza eloko te nde yango lobiki batekaki mboka non nde yango lobaki batekaki pouvoir non eza kaka kibo reconnaître les vrais valeurs ya pouvoir ancestral nyonso ekotambola malamu eza mpona makambo oyo te bozokende nango na gauche droite non soki lelo baza kolobaki président Félix Tshilombo azali konéglige bachef non nga je ne crois pas cela parce que nayebi ke azokoyeba ayebi bokoko na ye ezali kaka bato bazali tout en tour na ye na par rapport à makambo bazoke kotalisa yango te biso pe ba chef toza ini tozokozela ye pour que ayeba nini akoki kosala mpona ba chef po tozwa esika na biso na loi oyo bapesa biso etambola lolenge esengeli nke nakoki koloba na oyo yango wana mama journaliste mwana mboka malaka jabu na kobakisa mwa moke na mayeuti koloba bino ba chef tumi bosengaka mwa mingi ntango nyonso te mboka reconnaître bino et vous savez que sur le plan de reconnaissance vous allez être après ça nous quand ministère affaires foncières ezali ministère affaires foncières ezali ministère affaires coutumier puisque mboka oyo ezali kotambola na kati ya pouvoir coutumier d'abord info tozala na coutumier oyo akotambusa biso bakoutumier oyo ayebi loi ayebi principe ayebi coutume nde kosala pe kezala force puisque coutume ezali socle ezali fondement oyo kosala ke tambusa mboka puisque lelo e bazoko voter loi nyonso avant ke baleka nango elekaka na butu pe bakoko bazali batikaki pe makambo na bango fo batela biso coutumier soki bateli biso coutumier na kati ya ministère na biso nyonso ekozala malamu tokoreklame te tokolela te mpo soki tozokoloba bango mpo totambusa bokoko na ndenge esengeli ezalela mwana mboka mwana mboka malaka tabu na kozonga mwa moke nsima mikolo ebi toyambaki mwana mboka nye mwanda nsemi ye alobaki mwa makambo kaka afuna koloba ete soko mpenza esengeli mboka moye mokende liboso esengeli bachef coutumier ya bute nyonso tu bana ebasangana totanga ndakisa ya Congo central ya Kasai ya Bangala epuis ya bandu soki basangani autour d'une table basololi nde bakobisa bongo solution oyo
ça éroger kozala susu na mboka te ebole ekokima na mboka akendeki mosika koba atako chômage ekokima na mboka nyonso batango esalamaka wana ezali to eutaka epai ya bachef coutumier bate bondimamaka te to bonibo eloko wana mwana mboka mwana nzema alobaki ezali malamu mingi biso bachef esenge tosangana kaka bango bapoliticien nde bazokabola bachef yango moni nazokolanse message à tous les chefs ya 26 tribu nyonso tozala na bomoko omoni lelo anatc eyaki anatc ezali toza na iseta toza na baplateforme ebele oyo ya bachef oyo ke même bapoliticien mosusu bacrée mpona kokabola bachef biso nyonso bachef esenge tozala na eloko moko soki tosangani ya solo ezali pouvoir ya solo ezali makasi oyo ekosalaka etambusa mboka même baérosio ekozala te puisque mutu na mutu akokende kolaka bankakasi na ye akozongela bakoko na akoloba mabe ekozala te chômage mpe ekozala te mais ere biso bachef toza na kati ya division nde yango ekozala malamu te yango moni lelo tolobaka na toujours na anatc jusque là ti lelo eza na assemblée nationale moko esalama te ya bachef anatc depuis ke ezali anatc esengelaki assemblée esalama bacha chef oyo esengeli admeka kodirige anatc tozali na secrétaire fumdifim oyo aza wana ti lelo tozali na papa na biso intermédiaire oyo azali papa njoli oyo azokocontinue mais bachef bazokokabona ntina nini bachef bozokolanda bapoliticien na ntina nini bino esengeli bozala eloko moko botya force ya bapouvoir na bino pour ke toyeba lelo ndenge tokotambusa ministère kokangana na biso kosangana na biso union na biso nde kosalaki makambo nyonso ezala malamu mpe kosalaki lelo vraie valeur ya bachef ezonga mais soki biso ngo toza na bokabwani oyo alobaki boye oyo azongi boye koyokana ekozala te epuis pouvoir na biso ekotambola te même bango bato oyo bakenda bakotikala mpe kopesa biso te yano nde moke na koki koloba no yango wana papa na ngai mama moto ayebisa bongo akosi toza na bana oyo totindaki meme na kati ya table ronde oyo tozalaki na bango nde ezali bachef batangisaki bana wana epuis kolobaki oyo bachef batangi te non ezali bachef oyo teke bazalaki na kala bapapa na biso oui puisque mibeko nyonso ezokosalama eza butu avant tozala na moi ezali butu mais kolobaki bachef batangi te ngai bapesa bango facilité ministère eza te eza lokuta même bachef oyo baza wana akoloba na monoko nini akoloba na monoko ya mboka na eti kotanga yango olongelenga nini tokomi kozwa nde makambo bapaya nde toye nango nde liboso ekomi kodomine bachef non il y a des chefs oyo baza balicencié eza na bachef oyo batangi baza badocteur bazali na kati ya anatc wana tokopesa exemple ya fumudifim azali nani atangi makasi papa na biso njoli wana azali mpe kologishasa atangi bazali bato batangi ebele biso moko baoyo tovandi awa tozwi mpe kati betelo ya mindele ya bapaya tozwi me yango te nde ezali pouvoir ya bokoko fo toyebaka yango na source puisque bokoko ezali base ezali fondement oyo ekosalaki makambo tu etambola malamu mais oyo lelo bazokolobaki oyo bakoti bango na kati ya assemblée nationale batangaki te oyo boye te wana bato wana nyonso bakozala modi mutu lelo akonéglige pouvoir ya bokoko toujours bakoko bakobeta ye mais koyebake soki bapesi biso gouvernement te to bapesi nini te ezali kaka bango nde bapoliticien bazowelela baposhi na bango bazoyela makambo na bango bango baza nango posa mais bazoyeba te ke lelo pouvoir coutumier nde ezali pouvoir ezali socle oyo ekosalaki makambo nyonso etambola malamu mpo na nini bazozwa baéchec mpo na nini pasi chômage makambo ebele mpo na konéglige pouvoir nde eloko ya moke na kokoloba no yango na mama na bokebi nyonso mpe bayebake pouvoir ezali bayeba ntangi na kati ya pouvoir bazali mwana mboka malaka jabu tozokisa maloba nde mwandansemi ye alobaki na maloba nde abakisaki na koloba ete alobaki soki mpenza bachef coutumier batie moni esika na bango te maso bakotambola te bakobimisa bakisimbi onte ya nzela po te babebisa maso katika sikasika po maso etambola malamu estce osi kosala ata bino moko taberono moko bokutani bachef coutumier edite nyonso to banei bosangani kaka baye bazali baentete mpona koluka bosoni eza komoni démocratique nde eloko yango tozozela souvent toleka toloba tosala tu tokoki kosala na baémission tosepelaki tozwi président sika oyo akoti oyo aye azali président na biso epai yebi kinshasa malamu
souci na biso ezali nini ezali assemblée nationale ya ba chef fo salam tozala na chef ya kokamba ba chef nyonso eloko ya liboso tosenga assemblée wana tosenga promulgation loi oyo bapesa biso eza na kati exercice jusque là loi neza na exercice te yango zomona lelo chef azokozala bafoué chef akomi lokola mutu moko boye eza na kati atina te non loi wana oyo président sortant apesaki ezala et puis bazongizela biso ba structure ya comité de base ndeko ko ezaki ba PCB ya ko encadrer ba comme bato na biso ba mama ba papa oyo baza ba analphabète oyo bato bazali na kati ya difficulté makambo ebele pour faire voir bango susu coutume ndeko zala malamu nde loko tozosenga assemblée nationale soki assemblée nationale ba chef coutumier nyonso esalami et puis biso ba chef tozali toujours unis ba oyo bazoya na kati ya séparation ba politiciens puisque ne comprennent rien absolument bazoya ba pete ki bu chef na bango ezali wapi puisque un vrai chef azali na ndeko na ezali chef. Un vrai chef azali muto azali toujours pembeni ya bokoko oyaye. Un vrai chef azali toujours na kata message ya bokoko oyekenda mais toza na kata séparation te toza eloko moko ba luka ba sala biso assemblée nationale ceux qui ba sala assemblée ya ba chef tout ndeko pesa biso accès ya kotambola na oyesengele dai. Mwana mboka mala raja buna kuna ba ile suka tango yo ko luka ete bo sangana bona ko bimisa makambo ya malunga yo ko tamu sabino solo pena boye ngo ba chef coutumier kasi dakina banina ndio ba susu ba zeko kende ko solo la kabutu na ba chef coutumier et na ba politicien oyo bazali au moteur ba ministère ya affaires coutumier ko te baza ko lenga kotika kama be na sena kasi ka bosu makambo ye bazali ko luka ko sanga makoloni. Non, makambo tozali koluka déjà ezali makambo bakoko déjà batikaki mpe batiaki yango na kati ya nzela moto ayebi bokoko na ye akoteka mboka na ye te mpo likolo ya makambo etali moke bakolo mabele bazali mabele puisque soki lelo bakolo mabele baza koteka mabele te ezali par rapport à bapoliticien badivision na bango makambo na bango bazoya nango makambo apaya nde yango ekolanda biso bachef te lelo tozali wana toza kotelmusa pouvoir pour ke lobi bana oyo batikali na nsima bayeba ndenge nini mpe bakoki kotambola soki lelo tozoloba bomoko toza bomoko ezali na ba quelques-uns wana mais ba quelques-uns wana er bazo ko comprendre toujours pouvoir te ka bakoko wana nde bakobeta bango en réalité puisque lelo pouvoir ezali bafoué parce que ba certains ba comme ba politicien. Un chef ne peut pas être un politicien. Chef azali apolitique. Azana ni pour ni contre. Azana opposition te, azana majorité te. Chef azali wana na katikati au milieu du village. Ya azali pona ko kababa mpate ya ko comme ça bango na kata mboka elaka. Muke yango na ko kotal sa yo mama. Nde yango makambo toujours tozoloba avec le temps tokozwa pe ta kosolola koloba mwa mingi nde bapesa biso accès ya facilité ya makambo wana biso toza ba chef lelo ba chef bakomi négligé ba chef baza na valeur te pouvoir bokoko lelo bazoko compter te batu boteli bozo zali ba pasteur bino bozoko croire na ba pasteur même Bible lobi que maudit soit l'homme celui qui se confie à l'homme bino mo me pesi pas ba pasteur makambo sengeli ke bokoko batelem botie biso na kata place te yango mo tozo senga que chef de l'état actuel ayi ba ko reconnaître les vrais valeurs ba chef et puis loi na biso zali promulguer ata yango ezala na kata exercice makambo no se gozala te ba chef bazawana baza mieux placé tokotika batu baza na ba violence ndenge nini soko zongi na tango akala bakoko na biso biloko na ezala kite lelo ekomi lelo tokomi na kata opération ba jeune tozokufa avant pona nini parce que to bosani ezala ki bokoko tokomi na makambo ba paya mindele et puis bango nde kako batu batangi de kele songa mindele nde baye ko bosanisa batu bokoko soki ezala ki ke biso bakoko batie biso liboso tokozala na facilité ko sala mais kokoma makambo chef bandoki bolongo wana bandoki oboy nzoka coutume nde ezali base coutume nde ezali fondement coutume nde ezali orientation ya makambo tout esengeli na pa mutu mais tokoki kotika mboka te dozali wana dès que bakobenga biso bako intéresser biso na bakoko ya biso ka wana toko laka toko loba pe nyonso kozala ka toujours malamu Ah, nde yango monike tokobenga bakisimbi nyonso malgré tout toza ba patriote toyebi mboka nde tokosangisa mpe bakisimbi nyonso makambo mpe ekoki malamu te tozali koyede ye mais soki siko atiki ayede te bakoko na biso mpe bakenda
bazomona pasi o biso pe bakoko na bango totikali tozomona omona teke mboka ekozalaka toujours malamu te ekozala teke biso nde tokobebisa mboka non mais ekozala kaka bakoko ya biso wana bakenda nde bakozala toujours na esengo te pour que tozala lelo na esengo esengeli bawei basepela esengeli pouvoir culture na biso bakongolais etelema nde yango ezali yambo ya monene koleka tu mwana mboka mala rajabu mokolesama motuna ndeko na ngai yeba tv atuni nalinga bakisa boye soki lelo sekaseka nkumi ekolo atali makambo na bino baérosion ekotikasa ekosila bakisimba kotamba basusu te ebola ekokende makambo milembo ekosila to boni bomonaki yango déjà na kati ebola fumidifi mazalaki wana il y avait des délégations ya bachef oyo bazalaki wana bomonaki makambo nini elekaki soki ke basokipe batalisi mpena pouvoir bokoko makambo wana ekozala te mpo oyo ezosalama na moi elekaka toujours na kati ya butu même si que lelo bapaster bazali kondima yango te bazo kopesa dot ka ya coutume nde bandimaka mais le reste ya makambo azondima te nyonso wana ekozala te soki kaka bandimi makambo ya biso bapesi makambo wana to ekozala te puse tokotelema tokosaka tokoloba epuis tokozala eloko moko mpo nyonso etambola malamu kasi biso tolobaka na baeglise bakoteya biso cible na afrique ezali bongo bondo eloko nini mpenza ekosala ete bayimboka bakwaka coutume banéglige bayeba te oyo ezali par ignorance ya bapaya epuis par ignorance ya message oyo bapaster bayeli biso nde ezali kosala ke bato babunga ozomona ke mwasi mobali abali ye atie na kati ya ndako me mwasi akomi na tata molimo bongo papa oyo abotaki aza nani avant que na tata molimo ne papa oya yo obosani papa ya yo okomi na papa mususu ya molimo nde yango ezosala makambo mabe ozomona mabala ezokokufa bato bakomi kosambela tongo ti mpo kwa solution moko ezozala te bazonga na kati ya coutume ezali pouvoir oyo ezali ya mabe te nde yango ekosala ke moto atelema na kati ya makambo azwa guérison ya makambo ebele na kati ya coutume toyebaki respect mwasi azokorespecte mobali mwasi azoyeba kosala balwa mais mwasi akendaki église azongi désert papa azotuni ozongi boye nazalaki na papa na ngai ya molimo mwasi akomi koyoka nde yango moni makambo ya mabe mais soki bazongi na retour authenticité ya kokonaître les vraies valeurs ya kati ya coutume nyonso makambo wana ekozala te epuis bango nde bapaster baye na kati ya connaissance ya mabe oyo babebisi bato babungisi bato le vrai message oyo esengeli ezala na kati ya bato nde yango moni lelo ignorance eza kufa ekoti bacésarienne bandi kosalama baopération mosusu tozalaki nango te toyebaki te ezokosalama mpona kozanga koyeba vrai coutume moke na koyi koloba no mama yango wana mais tomoni mwana mboka bridola mbongo asabotaka investiture ya mokonzi ya mboka na ye wana ke na vatika me mokonzi ya mboka akei omoni ete biloko bachef kutimi mpe bato bokutu baleki oza mpenza na spiritualité lisusu te bato bokutu baleki oui spiritualité ezali na bato oyo bayebani oyo mpe bazali na yango epuis spiritualité ezali selon bokoko ya mutu ndenge nini azali koyeba kotambusa eza na bato mosusu bazolanda eza bambongo na bango mutu mosusu azolanda intérêt mais soki azongi na kati ya vrai coutume na kati ya spiritualité na kati ya coutume akokozala libanda te mais ere mutu alandi mbongo mutu azali koluka likambo na ye ezali intérêt personnel kotia bango lolenge moko te na bachef nyonso mama nakofere expliquer mutu ayera aza na posa intérêt na ye oyo esengeli ezali na ye nde yango te elobi ke eza intérêt ya bachef nyonso nde te elobi te bachef nyonso mpe bakomi bongo non wana ezali ye mutu wana aza kolanda makambo na ye mais bachef bayebi oyo toujours ezali na kati ya pouvoir tokoki kolanda makambo wana te mama na ngai même baraja baaméricain bazozwa nzete wana aki kosalela yango kisi ya koteka $1000 $500 mpona nini leta bazopermettre makambo boyo tomoi bamama bango bakomi koteka kosalela oyo ezera 1000 fois 2000 fois yo mekelisoroebike peut-être ke kosalelaka nzete wana ele mais yango wana alesi comprendre lelo makambo bapaya nde yango bokomi komona eza nécessaire makambo bapaya nde eza spécial mais oyo ya bino moko bozo kocomprendre yango te nzete euti mpa na bino bakei na yango mpe bazongeli batekeli yo mais mwana mboka soki atekeli yo yango to ayebi so ozwa $100 $500 sala okopesa te c'est l'ignorance
par rapport à message aux amabé à pasteur message ba koti sili bato ko botsa nsabatu o ezali na kata ignorance biloko na to se déplore kango makasi kaka nzeta ngo bakena ngo kuna bazongisi batekelio mais moi na mboka soka zwa asali yango ye pa na ye biso ke pesa $100 pesa 500 oye le ki cher mais kuna mundele rakena ngo azongisilio apesi na $1000 onde normal batu bolongola ignorance wana peuple congolais, peuple africain, ezalinga mala rajab na zoko tel sabino na kata ignorance. Bozonga na vraie valeur ya coutume. Bozonga na vraie valeur ya bokoko. Nde yango ko sala ke bo avancer. Lelo passe koti na biso. Lelo chômage koti. Ba komi ko lobake coutume eza biloko ya ancien testament, coutume eleka non. Pona nini ba église bazondi ma coutume. Bazondi ma lelo mariage tozo kende ko sala dot. Azoko bala azo sala dot pona nini. Azopesa makasu, azopesa tamba, azobimisa biloko papa costume. Nini mais alebisi buneke za mabeza bondoki. Non, Saint-Esprit exacté. Saint-Esprit ezali ke bo comprendre que ezali message ya libanda. Motema na onde ezali église. Motema na onde ezali message ya koleka. Puisque lelo mabale belé zoko kufa. Po comme na papa molimo, moi ça tikaki mobali na ye na ndako depuis tonga zongi 22h 23h. Akenda kaka église nde mabe. Batu bozonga na vraie valeur bokoko. Tozali wana me placer pour na orienter bino na ba message mususu na ba suggestion na ba critique o peut-être bonu ko tuna to kozala wana me placer pour na orienter bino mais les vraies valeurs zali pouvoir à coutume le longtemps que guérisseur message le ko te ma rajo bosaka ba modele oui, état que pratiquant, état que moi na bokoko, état que moi na we azoko guéri et loko lelo na ko yebisa bino nzete ezali mutuya. Puisque nzete yango moko ezalaki nzamba asalaki yango bakoko na biso na kata kala basi bande kobota na ba césarienne te lelo tokomi kobota na ba césarienne ona ni tokomi kobota na ba césarienne allemand na biso tozolia makambo tozokene nango nde ezokoleka malade ja bazali na mi placé na baka ezali incurable maladi moko bovandi nango temps ebele oyo oza na difficulté nango oyo ke oluki ozwi solution te naza me placé et puis kozongisa bakoko na biso akala koko no ya famille aya kosintervenir na kati ya kana oyo ezali possible na mutu nyonso akozala na ka ya difficulté ka ya makambo moko etali libalo etali nini quoi qu'il soit oleboke kosepensaka kaka na bapaster non nous sommes la mieux placé ya korienter yo pe ya kopesa solution na makambo nyonso esengeli nango zana nango soko bengi nga na plus 243 81 3092 60 plus 243 000 92 60 tokozala me placer ya kosolula makambo mususu ekokozala na mutu ya mama journaliste. Merci beaucoup papa Rajab. Tu vas la biso ya mondo wana ezalaki. Allô? Eh wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, Misuma? ah, Katelinga lingala. Bandeko, Misuma ezali kokatela motu lingala te. Oh! Ezali mito de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, motu nyonso oyo afikaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Misuma ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Misuma akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Misuma ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye. Misuma akosokipe na mpe Gambia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki. Na Misuma, ta santé c'est ta vie. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa bamemeli bino bongo Power Brass Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Brass Car
location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso. Boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko. Congo France.com